Kabossé Boulembi en live chez Hugues La Coiffe Icoté. Le vendredi 21 juin 2019, de 17h à 2h du matin, au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. Kabossé Boulembi dans le répertoire des Big Stars et des maisons mères. La fête de la musique chez Hugues La Coiffe Icoté. Salut la famille, ici c'est Kabossé, Yakotumba Yakobia National numéro 1, le 21 juin, à partir de 17h, Wapi Nakati à pavillon sous-bois chez Hugues La Coiffe Icoté, en cadre de la fête de la musique, tout le temps surtout chez Hugues La Coiffe Icoté. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Hugues La Coiffe Icoté. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda Taba Icoté. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues La Coiffe Icoté. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss.
Bonjour à tous nos Baimboka fidèles. Boébike, chaque année, Télé 7, totambolera partout. Question pour la biso, il y a évaluer comment est-ce que Baimboka Bazako fait festoyer parce que Makambona Yango. Alors, le lobo monte qui centre-ville, tu es Awa, na Bibwa. Tu es côté là pourquoi parce que Bélé va bien qui biso parce que Awa Baimboka pe Bazali, boté la quartier calme. C'est-à-dire Awa, ba n'engue na bango ba fetaka. Est-ce que Bazali bat Bazate bon comprendre à travers émission la biso spéciale. Routa boulot boye. Oya donc molili moyo côté ate. Donc il faut outil boulot boye, il faut calculer 18 heures aux en a parlé. Pour pas que les armabé makasi. Tout côté les armabé. Côté comme personne en précision côté comment on a ah ouais, quartier Sikotra. Donc Sikotra na Boutou à partir de Bayarni ni moins sécurité quota. Bon, donc à partir de 20h, 21h donc la police est athée apparemment côté. La police est à Sébastien na Bibouakouna. Merci beaucoup. Et ça m'a bamboté na bateau et puis soué non en 2019 les années pour n'amboka na yo Congo. Voilà la pour ça mboka bonga banini biso ba jeune talaka to se retrouver te. Un technicien a tonga dans la tanga na construction tellement mais les lots taka musa les athées na comment vendre boy. Donc ba créer les bino ba emploi. Les emploi donc est belé. Toi na pour ça na musa les athées. Ba député ba raté hein. Bon ba député raté. Ah ba député ba ça na ba mais nga pena nga qui pas penate. OK. Technicien. OK, grand technicien hein. Donc yepé direct. Bon tenter mon kebo tika surtout sur la mer. Mais mer neni pondo l'ambité bo hein. Maman na biso. Ya solo hein. Ezo zelana de la père ayana melata moi bière na ngai. Boy ko mer pondo l'ambé on ani. Na lambi ka pondo ma desu roi biso ba Congo to linga pondo ma desu yango to lambi. O ba yo me ba se retrouver. Alors maman na biso kombo nani? Comment na mami? Ah on a bibo sali combien de temps? Bon ba 3 mois na humilité. Ah. Comment la quartier on est beau, ça bien? Bon quartier to za na posande courant. Mai potara biso ba auto uta ba centre ville to mesante ba mai na mutu. To kumba ba mai na ba bidon na mutu do ba souffrance. Photos na mai na courant. Combien? Na uti na salon Olemba. Oui. Est-ce que ah on est des chambres salon ça va combien? Ah koto en tout cas yebi na ngate ah ba il paraît ba baza net na bangaro ba pesa loko ba 20 000 30 000 bazali ba $10 bazali. Ils ont bando kangama la centre ville kuna yo a parlé 10 tonnes. Hein? Au pour qui savait aux on a un système. Alors alors en 2019 le maman. On a peu moi n'engomboka ko évoluer. Alandara. Information. Ba information alanda. Par rapport à l'élection n'engo kende. Yo tant que maman. Ozomona ezokena ndenga bien tozomona que il faut ba ke ba et puis ba politicien ba travailler pour l'intérêt général en mboka. Bon, faut ba policier ba travailler na intérêt ya mboka pour taka mboka to lingi tozala bien. Nde ba maman na biso ipare nde ba ndo betela biso masolo mboka ezalaka bien siko biso nde na tana biso to komi mboka penza ezo tambola malamu te. Ya tozo senga 2019 yo tozala bien ti tozo kota na année ya sika fo mboka ezala bien bana ba sepela ba mbongo emona na maboko ba classe ya bana talakaka. Qu'est-ce qui fait que la quartier na bino na Bibwa na quartier Sikotra balobi ba jeune fille belé ba botaka avant l'âge mon a 12 ans ana bana mi balé ezanini manque à distraction to ezaki bino ba parents de boko ko encadrer bangote. Bon mosusu ezaka ba parents de ba zo encadrer bana te parce que ngane tinga bon na mona nanu te so ba jeune fille on ba bota ndenge to mona ba o ndi ba uta mboka tanto kuna na mboka avant l'âge 12 ans 13 ans aboti kasi koto penza na moni na mte. Ah merci beaucoup hein maman. De rien. Bon on a pesi famille nanga mbote baza na salon Olemba mbo baleki na ngai bana quartier bibo penza en tout cas ezoya le rôle la salon Olemba et lita et ozala bon. Obi voilà on dit parce que au pesa après combien de années OK. Kalate so prince awa biso côté na biso ngazo tanga côté na biso côté wa te parce que biso côté au cabine te prince. Merci beaucoup hein. De rien. Alors moi c'est accompagner biso dans le quartier. Hein? Dans l'espoir, il y a un tour qui faut jouer rôle. Dans l'espoir que
Ok, là, pas de problème. Quartier na bango qui est jour ezoya et au coma et aux a très quito aux a le roi salongo et aux a quito au makasi. Massa bonjour. Neni bino. Alors tous venons ba camarade na biso bazawa. Au moins là qui baba courager bien qu'il y a jour à fête bango baye ba au travailler et là c'est qui baba courager. Yaya bonjour. Bonjour. Alors nga comment nga monsieur Homos la noblesse aux a sur télé 7. Na ba comment là? Comment nga man. Man. Ah. Bongo yo. Comment nga tati. Et bongo yo ndeko. Comment on a Joël? Si vous ndebo bino boza ba maçon to boza ba aide maçon boyaka ko aider ba maçon. Biso to ba aide maçon. Tu différence que ça entre aide maçon na maçon. Maçon aza muto atongaka aza maître. Ba aide na ye bazalika ko servir ko pesa ki ba bwiki ciment lo makambo na mnyoso wana. Siko ya atongaka. Siko mai bozwa ngo babi a mai za pasi. Mai za pasi mais batu wa tia biso mai yango donc ba même bazwa ko tia biso mai. Te pe bango te biso pe ya ko to biso ba paya. Te moni ka nde ba tia biso mai. Tonga ba biza za pasi makasi pour mai il faut boluka iska mususu boya nango. Mai za mo pasi pour mai. Nande na mona vraiment mai za mo pasi. On a pe maka actualité mboka na yo. Les lots hôtels bilan sur le plan social ndenge mboka etambola nde to côté 2019 tant que congolais ozomona bino ba jeune basa la binoni. Ah biso pena ba jeune vraiment donc il boulot vraiment ya passe ya. Ba boulot vraiment ya passe donc comment vraiment donc ba jeune ba comment pesa sala ka même sur côté ka mo ba crédit mo ba bwiki ba zo beta ocha ba zelu donc monde mboka vraiment ya bien te. Ba cabine ka ba to batanga ba vide ba classe mais ba sala ba maison ka. Donc boulot vraiment te. Maso bini obay ko monani ki kunza mamuke. Joël. Yo bini. Mboka eza ko kufa 99%. Côté jeunesse eza ne loko moko te ya malonga eza na kati mboka oyo. Pourquoi ba occuper jeunesse te pourtant bino ba jeune il faut se retrouver dans musala na bino et puis na ndenge botangi ba classe. Bon, bazo s'occuper na ba oyo ya bango ba bien na bango ba yiba ba sala oyo ya bango besoin et si ekoki pona bango. 2019 tant que jeune yuzo sengani. Na senga changement makasi changement donc nyonso eza pour le moment eza la souti. Changement ça 99% changement ça là. En tout cas c'est na aider au mamuke hein. Siko no mata wapi? Hein? Ah. Tu na mamuke kuna. Obige to mona ka bulongo na musiki yo opesa ka bongo. Bon, zia ngala mekana no. Na tsheno mwa micro na ngawa. Mais oyeba ki ne na aider au boye. Ma. Ndé na aider maçon, bon on peut va bouler lenga André Njeka Keba. L'ouvrier mérite son salaire. C'est quoi on a boulot et si la journée pendant les gars on va partir nanga. Ah boulot ezanana. Ouais maître, ouais maçon azab. Maçon ya yo. Yo tengela o manchiga. La technique construction. Ah. Aussi ça na wapi? Na la technique construction. Eza wapi? La Kikwit. Na internet na Kikwit. En tout cas, tu apprends na bino hein? Tu apprends na bino. Alors, massa bo accompagner biso hein. Toi na quartier na bino, mais quartier na bino webi quartier qui toka ya osarana te. Oncle neni? Hein? Yo de neni? Oh. Olia. Naya. Oncle, bonjour hein. Kulutu yaka nano, bino tu wana expérience sawa kulutu. Boni. Mais tout le monde banda kwa etonga ma osarana te ha. Banda ko ya awa quartier ya Bibo eza ya bato ya makasi. Omoni ke bazo tonga ngo très bien. Eleki ba quartier mususu zo mona ngo te. Mais pourquoi bazara complexé ya roya koto et pourtant tout le monde banda kwa bien et puis ma belé kitoko lwa makam. Mayele te bantongo baza mayele te. Awa bato makasi baza awa na Bibo. Oui, ça bango ni ba hésita kala na mwamda ma misolo le ka somba lupango awa to mabele ya linka ka kuna na centre ville mulunge pe ya ba we bazo futele kona ba ya to zala na bango awa na Bibo eza kitoko makasi. Alors 2019 tant que congolais o senga nini ba sela bino awa ana Congo na biso te il faut que mboka échanger o ya kangami wana apakata na ye tozuwa moto asika po ayeba ko bongisa Congo na biso. Alors bana na monora mboka pour message les gars musu moni na lingala ba musu ba yoka bien te mais na ndinga na monoro na yo eko sa bien mumu akulu wetu te to achilubeo tu ambane
baba bonso bajini mpenyu bonso tuifata ujukoko tufeta muko wabu ujumu wa kusomba mwabebwane jitunga jetu jumwana mwakuya kompani nje tuja bankambwa je tuja mene ja kashiji katone tujingani jikala jitokumpale jitofanye mata twasakijila wakwe twasakijila wabonye ngakweju moyo wajisanka nituko kwila bakishiba kwetu moyo wa merci beaucoup soko yokite luka muluba mi parle déjà bimi eza libanda na misu na ngai nazomona ngo troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième colis déjà ngai nde libanga te mpona yawa te nayesi zibe service nazwaka ata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 ngaku nabangaki nayebisi mwana tiaka 3 abo yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na brazzaville mwana alobaki nanga mpe na ngola bazali na ngola bazali na brazzaville seke tobenga bango monde entier okokaniseli lokola mondele na moni yango aza mondele te yo mutu uza na france précisement ezala na paris ezala na rennes ezala na lyon ezala esika nini soko uza na koli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na kisasa kaka kisasa te ya maniata makalu na point noir na brazzaville na ngola na kinshasa place ya kobunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Obiko suka na langue des fois te. Alors tozo tika bino ba imboka na biso parce que toi ko beta CT Kinshasa boso mona Kinshasa yaka gombete. Ezaka ma campagne te. Kinshasa ezape bibwa. To tika bino na image ya André Njeka. Bota na ndenge quartier ngweza. Obiko na mona lulu yango sakana te. Tout est en image et puis tout kutani juste après pour la suite.
quartier na bino na kitoko. So on a basuri ba ti courant ici là. Voilà. Alors Baimboka toza toujours na Bible toza ko continuer kozwa makanisi ya Baimboka parce que awa ne to ko beta 7 donc Baimboka pe bazali moya o lekaka moko tozo lekana to moni bande on a biso baza to meka ozo bango tozo continuer to continuer kozwa Baimboka na biso awa mama na biso mbote papa boni bien yo tala tu ko vanda ok, bah pesinga kiti hein. Ya. Boni. Bien. D'accord mon anga au morceau ça sur télé 7, on va comment là? Rabe kombo nanga Judith. Bon le pango kitoko hein, to moni ba nzete ba nini, kota mon peut pas bien hein. On peut pas bien mais ka courant pasi, mai pasi. Donc mulili na mulili koto so 18h ebeti to zala déjà to koti na banda ko po mulili courir zala raté. À partir à 18h. Kasi banzete oh non c'est comme mulili batu donc ko banga tokota dia na banda. Est-ce que criminalité pesa batu bayaka ko sa batu mabe? Batu bayaka na bango ko sala mabe te mais mulili kaka. C'est mbula boni bando vanda. To sali a le roi 6 ans déjà. Ba non. Alors vie a on a bibo ezandenge nini. Bo na ba wenzi bokenda ko somba biloko ezandenge ni yepsa biso. To saka na wenzi moko. Kuna na re kuna yango ka nde tokendaka biloko ya moins cher biloko eza nango mwa bien mais ka nde kaka biso awa bakonzi batalaka biso te babosana biso ndike bayebi biso te biso tozaka na kisasa mais lokwa na tomona te baya kotala biso ka boye kaka courant te mai te wenze musika. Alors, en l'année 2019, et le yo singa pour passer la bino. Liboso batie la biso courant, batie la biso mai, batie la biso ba wenze. Onga na sengi ka yango wana. Mai courant na ba wenze. Yeah, ça va. Ça va bien. Comment on a? Stella. Otanga wapi? Emerald. Na Emerald. Ozwaki. Ils vont Ozwaki combien de pourcents? Quel pourcentage? Otoliani. Dendo. Nani? Nalipa. Wapi elamba no na bona ni zapi? Ezati. Mama osumbi bana elamba Noël na bona nete. Bongo ezate papa na osomba na nini? Bafuti ba papa te ba futa bango avant. Te biso bafuti te. Misa papa na biso asala te mbongo ezate. Visa difficile na Congo hein? Pas vraiment. Congo ça va? Comment on a? Ça. Nani? Ça. Oso lieni. Lip. Mukola fete olie lip. E bongo musuni. Ezate. On peut battre bali hein. Alors tous on a ba voisin na ho hein. Merci mingia. Nzamba sunga bino awa. Bisika wapi? Baso ka déjà. Obi pe na nini? Pe na bibo pe tozali. Bozula ka biso pe soliso boye kaka pe na bibwa pe tozali boyaka pe bozwaka pe so ya biso na bibwa botalaka biso te bozulaka biso solution te lokwa boyebi biso te biso nyonso tozaka na kisasa courant te mai te lokwa tozaka na kisasa te mais tozaka na kisasa bozula biso pe solution. En tout cas zana tiki la bande na ta jus hein osomba bango jus hein omela jus wow ma osomba bango jus hein babani. Merci. Baza bana botala yango to ba ke vie eza difficile na Congo, il faut ba continuer ça l'effort qui social et ça très bien. Mais maman yo zano de bien. Mbote. Voter na banjala boye. Eloko moko ezate kaka to voter bango kaka nzala boye bazo kipepe biso te
toyokufa nzala te. nde baso baye okosa bino na ba-t-shirt nde bozwaka après bopesi bango pouvoir eloko moko te oyo na mbala mpenza tokotelemela likambo yango mpo tozosufri mingi minerva ya bana ese kala te tofutaka minerva ya bana toya kofuta banini baperdieme te tofutaka minerva ya parent tozoyoka mpasi kofuta minerva ya mbala na mbala esenge te place oyo bazwela biso solution na place wana gwese 19 eloko nini okosengela bato oyo baodirige na bato bakoya sika mpo basala eke population baserete na 2019 tokosepela te bazwa biso bazwa mbongo bazwa biso bana na charge bafutela biso nini bazwa charge mpo tofutaka perdieme te perdieme ezala te bana biso basisi kasi leye bazoshome bakomi leye bapusi bazopusa ni bao te mbongo tofutaki mpo na minerva ya bana ezo ekende kaka pamba lea tokomi bakolo mbongo tofutaki esenge te bana biso basala misala biso tovanda balesa biso bongo toza kosupporte kaka bepasa yango mbala na mbala 2019 bazwa biso solution. Merci mingi ya mama 2019 bozwa bango solution yo bina nje moni tomona to bomona te biloko boy boza bolingo oyo kangwa nini kala tote bolingo oyo awa bango baotula motuna baotula so baovote lisusu eza likambo merci beaucoup hein? Alors kuna totana no ba maman la biso baza koto awa toza toujours na bibwa donc to continuer kozwa makanisi ya baimboka na biso awa na bibwa maman biso bonjour Toyota bino bleu c'est beli déjà hein boti ko sa boyego poani est-ce que biso liara mingi mbote bonjour boni ça va bien comment on Rachel Kimiali bana binga aza témoin de joie biso makambo o etali nde bo filma biso toloba ngote témoin de Jéhovah ba pexer bino tola Yehova donc biso makambo concernant makambo ba feti makambo nyonso toloba ngote ba pesa bino raison nini que parce que biso to ebi mingi bible to ebi o eza biloko mokili c'est pour cela to s'intéresser à ngote to souffrir le cause témoin de Jéhovah tozate vraiment la pose à courant ouais pardon papa nga makambo wana kota ngo tenga témoin de Jéhovah mais ce qu'on fait ça il est canadien biso to fait raté to ça ba témoin de Jéhovah donc bo fait raté bo les la répéter parce que kolela to lela na bato ba lela mais biso to ça ba témoin de Jéhovah to fait raté réponse en wana merci beaucoup donc bato bana makambo na bango donc bata témoin de Jéhovah bino boyokiti ata bana pasi balela raté ata o bozo nyokwama balela raté le baka o tuba embeli to o tuba motonga wala olela merci beaucoup alors to continuer c'est compliqué hein donc baimbo kalamoni à travers parcelle où on doit changer place botela ngoto baki l'avenir de demain appartient à la jeunesse mais jeunesse ni to tiki la bango bota ba jeune bango lobby il faut bazala bien ba jeune bango bazé belé. Moi, je crois que en 2019, bateau population européenne sa mandat va travailler pour l'intérêt général Yamboka. Mais pour l'instant, na équipe nangai André Njeka, on a téléqué ma fumbe to changer place. Parce que si biso que a peine na bibo église pezali. Boyoki déjà ndeko témoin de Jéhovah bibo ba qui par makambuté. Mais to ke to kutana ba ndeko mususu, to kutani esika mususu. À suivre.
toye kota bandeko ya bibwa mais ndeko na biso aza awa ndeko ko poussa na mwa moke hein to sola to moni oza pe na mwana donc koza bien quartier moko silence ndeko boni non ça va awa toza na quartier nini toza na quartier Sikotra Lokali eza na commune nini eza na commune ya Nsele apparemment eza na ba quartier belé hein oui eza na ba quartier belé notamment Sikotra Lokali Bibwa BAT aussi donc c'est ça voilà l'essentiel. Mais apparemment trop pour ça na biso mo keto sola apparemment tout monde quartier ngo calme bat bazate kimia c'est dû à quoi manque à courant to ezaka ka bo vivre na bino. Oui on a des difficultés ici juste makambo courant d'abord aussi et en plus mai jusqu'à présent vraiment rien n'est changé chez nous donc tout ça vraiment bato mingi bazokota te parce que ba manque eza ebelé courant eza nango penja stabilité mai eza pe nango te donc voilà les conditions que bato bazo mener question bongo awa na quartier na bino bozana ba député parce que tozo kende pe na temps oyo sengeli ko pesa bato mosusu pe nini est-ce que bozana bato te balobela rapper ba kana bino na quartier. Bon, soit en disant, bon, pour Nanga, vraiment, bah, député, Ango, bah, voter qui va en 2010, vraiment, nazo mona elo comme on peut bazo salate parce que 2011, 2011 en fait, ceux qui tous na balobelia solo auto voter qui bango et ndé bah comme ça sango na biso na parlement et quelque chose peut ko changer na quartier na biso pe très surtout na commune na biso en c'est ça. Donc pour nous estimer que bateau il fallait balobeler la bino mais baraté donc au but difficulté à maille za makasi et puis à courant vraiment certainement parce que tu as na balobelité difficulté à courant eza nango difficulté pe à maille vraiment on a mututu ayebi yango vraiment rien n'est changé dans notre commune vraiment et très surtout na Sikotra Lokali vraiment on est vraiment mal vivant. Alors au senganini na 2019 ndenge tozo côté yango sikoyo et que bateau bakoya ba défendre pe intérêt général ya bino ba habitants à côté. La seule chose que je peux demander c'est demander que na année 2019 tozo kota na mbula ya sika et puis ceux qui m'a pona miro senga ke to ko élire ba député na biso ba koka pe kota la lolenge nini bato ya liboso basala ki musala te et auto ko pona bango ba koka ko améliorer situation au peuple azo mener mikolo au ko na quartier na biso donc bati la bino mai courant makamutu eza bien c'est ça voilà l'essentiel mai feza parce que l'eau c'est la vie courant pe zala nango vraiment Nandenge et Longo Ban, c'est ça. Merci beaucoup. Hein? De rien, merci. Camarade, ça va? Ça va bien. On t'appelle comment? Comment on a? Isaac. Isaac? Il y a quand même. Chimizo Kitoko, Kabelanga. Hein, Isaac? Kabelanga qui est là en fait. Au Kabelanga lobby. Là, on va le tongo, hein? Là-bas, 10 heures, hein? Ok, allez, pesa mbote. Ok, merci beaucoup, hein? Isaac. Merci, de bonnes choses à vous, hein? Alors tout le monde, maman la biso pas vandia, hein? Maman la biso, maman lambi pondu tenga la lingara pondu mingi, hein? Maman la biso, bonjour. Bonjour. Meilleur vœu, hein? Merci pareillement. La rose quitte na avant non tout ça. Quitte ça non? Ok. Donc ba biso na bibo, ba yamba ba tout bien. Bino kuna la bandal na ba limiter ton beau ça mo ba fier. Ah waouh. Obi qui est vraiment pépé. Ma sande ni bino. Calme Ali. Ah, mais yo me mali bende hein, na ozo la mère. Non. Yo me mali bende hein. Comment là? Arnold. Oui, voilà, nzoto bien. Ngai. Ah. Na bien. Alors, aux Américains doit à Congolais. Na c'est que na Américain te na Congolais. Alors, on a bibo beau vivre ndé. Ah, tu vivre na pas si ma race. Ba jeune lo ni bo mona qui fait ba c'est la bino mais bo c'est la bino. Bon, maille, courant, donc dès tout ça, bouille, partir, donc c'est comme 19h, bouille. On comprend donc, et comme Moulili, moi, donc les kayaks. Non, tout à l'heure, nous, maman, la petite bazar, côté, tu as toujours na bibois, donc tu continues qu'on soit mécanicien, à Baimbo, na bisoa, na bibois. Maman, abisso, bonjour. Tu es à Bino. Bleu, c'est belli déjà. Hein? Ah, bon, tu vois ça, boygo. Et. Poani. Est-ce que vous avez ami Mbote? Bonjour. Boni. Ça va bien. Comment on Rachel. Qui m'y allé? Oui, bah, on a bien ça témoin de joie biso makam o etali ndé bo film biso to lo ba ngote. Témoin de Jéhovah ba pexem non. To la Jéhovah donc biso makam concernant makam ba feti makam nyonso to lo ba ngote. Ba pesa bino raison nini?
Ok. Parce que biso to ebi mingi Bible to ebi o eza biloko mokili. C'est pour cela to s'intéressera na ngote. Vous souffrir, le cause témoin de Jéhovah. Tozate. Vraiment la pose à courant. Ouais pardon. Ah papa nga makambo na kota ngote nga témoin de Jéhovah. Mais ce qu'on fait ça il est canadien. Biso to fait rater to ça ba témoin de Jéhovah. Donc, vous faites rater, vous les la répéter. Parce que kolela to lela la bato ba lela mais biso to ça ba témoin de Jéhovah to fait rater. Réponse à moi. Merci beaucoup. Alors, donc, bata témoin de Jéhovah, nous boyokiti. Ata ba na pasi, ba lela rater. Ata o bozo nyokwama, ba lela rater. Le baka o tuba mbeli, to o tuba motonga wala olela. Merci beaucoup. Alors, to continuer. C'est compliqué hein. Donc ba imbo kalamoni à travers parcelle où on doit changer place. L'avenir de demain appartient à la jeunesse. Mais jeunesse n'est pas la bango. Bota ba jeune bango. Lobby, il faut baser bien. Ba jeune bango, baser belé. Moi je crois que en 2019 bateau population européenne sa mandat ba ko travailler pour l'intérêt général Yamboka. Mais pour l'instant, na équipe nangai André Njeka, on a téléqué ma fumbe to changer place. Parce que si biso ke awa pe na Bible église pezali boyoki déjà ndeko témoin de Jéhovah bango ba ki par makambuté mais to ke kuna to kutana ba ndeko mususu to kutani esika mususu à suivre. Surtout macadam. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.